na pesi bandeko nyonso mbote pai boyengeli na ye muke pona kolobela journaliste oyo babengi ye Mukangalonzo nasi boyebi journaliste wana oyo ayaka na poto pamba na mbongo oyo ya bakolabo. Journaliste oyo Mukangalonzo boyebi ye oyo azalaki domestique ya Roger Lumbala, azalaki domestique ya Roger Lumbala oyo Roger Lumbala amemaki ye na Kisasa boyebi ye azalaki boyi ya Roger Lumbala. Journaliste wana oyo ya Mukangalonzo boyebi mutamema ye Roger Lumbala oyo azalaki na M23 epai ya Sultani Makenga. Mutu wana pe ona kobisa bino lelo to pesi ye kombo journaliste wana oya yaka na poto pampambo ya kolabo oya ye kutu azali kolabo te. Journaliste wana azali occupant aza Ugandais. Mbutu ye na kin ezali Roger Lumbala oya M23 ne mutamema journaliste Mukangalonzo oyo azalaki boyi ya Roger Lumbala abanda kosukola ye ba sous-vêtement abanda kosukola ye bilamba yango na ye mpona répondre ye soki bomoni Petro aleki alobi journaliste oyo ya Mukangalonzo oyo azalaki boyi ya Roger Lumbala oyo awutaki na M23 ye moko journaliste ya Mukangalonzo bayaki na ye na Roger Lumbala boyi ya Roger Lumbala sukola ye ba sous-vêtement ye azali Ugandais. Tolobaki na ye tango ya kutaki prison tolobaki na ye alakisa mwasi na ye na bana na ye oya batuti ya ba Rwandais alakisa bango te azwa mwasi na ye akimisa ye na États-Unis. Sima mikolo tokopesa bino kombo ya mwasi na ye oya Mukangalonzo oyo azali boyi ya Roger Lumbala oyo journaliste atiaka makelele azali elongi lokola Kewa azali elongi lokola Mokomboso azali elongi lokola Makaku azali elongi lokola Mbwa. Lelo akomi kofutula mbanga na ye ya kofinga bana poto ya kofinga bakombatant. Omoni yo journaliste ya Mukangalonzo oyo ozali domestique ya Roger Lumbala landanga na bokebi omoni tango yo yaki na poto bakombata oyo kuta na bango bazali ba nouveau testament ne bayaka pa na yo po yo otanga bakombo na bango soki bayeba na soki basala nini nga na yebi te. Yango wana lelo yo komi kosaka na bakombata po okutanaki na ba nouveau testament bato bakombata bayambaki yo bazali ba nouveau testament. Un vrai combattant a koyamba yo Elysée te po oyo bayambaki yo ba nouveau testament nde bayambaka yo na poto. Nga mutu oyo anga Thierry le commando naza nouveau testament te mpona yamba yo. Oyaki na Danemark awa seri oyaka awa omonaka nga na réunion na yo te yo journaliste ya Mukangalonzo boyi ya Roger Lumbala oyo uta na M23 oza Ugandais omonaka ngai na réunion na yo te. Eloko ningi na prendre lelo yo journaliste ya Mukangalonzo ali boyi ya Roger Lumbala olobi Papa Wemba amemaka bato na poto. Papa Wemba amema bato na poto te. Papa Wemba amema bato na poto te. Bato oyo Papa Wemba ya na bango na poto landanga na bokebi ezalaki ko ye na producteur na ye na nouvelle orchestre na ye asaki na kini nde lela ye na ba musicien na ye nde atie bato na kati ya liste wana bapesaki bambongo na bango. Papa Wemba mema mutu moko feye na poto te. Bato ya mema na poto bapesaka bambongo na bango ba $4,000 ba $5,000. Yango moni na suka ntango kope refesa bakanga Papa Wemba abeta pe boloko
na France bayebi yango papa we mamimaka ba musicien na ye ya viva la musique ande amemaka na poto ne amema bango normalement faut mema bango parce que ezali musala na ba musicien bazaki kosala pa na ye akoya ye moko te na poto ya kobeta musique sa ba musicien nde amema bango na ye koprendre yo mpo ozali niangala kata Elisère ozali musutu oki ngai mwasi oyo olingaki makango na poto azali mwasi oyo olingaki makango na poto azali mwasi ya Nouveau Testament te ntango olongolaki bilamba na yo amoni yo Elisère ozali musutu ozali bambika na musutu na yo Congolais azalaka musutu te bato bazalaka musutu eza ba Ugandais eza ba Rwandais bango nde bazalaka musutu ozali bopao ozali musutu oki ngai nayebisi yo parce que mwana mwasi oyo abi terizwa message wana mutu wana azali Ugandais oyoki ngai na bokebi na ye pa ya boketu mutu ya mbunda yo journaliste ya Mokanga Lonzo oyo ozaki boya Roger Lumbala landanga na bokebi yo journaliste oyaka na poto pamba na mbongo ya Hippolyte Kanambe oyo aza na bote ya bajardinier ya occupation na mbongo ya Moïse Katumbi oyo amemako na poto faux journaliste wana yo faux journaliste wana bamemako na mbongo ya kikolabo landanga na bokebi boketu amema mutu na poto te boketu amema na poto ye moko azalaki na famille ya pauvre papa na ye moko abanda kolokota bamai ya toilette na kati ya bawese fo bafuta ye boketu mpe bamemaki na poto na baproditeur nde mutu amema boketu na poto oyoki ngai na bokebi yo niangala kata yo mumafu mochopi yo tala ngai na foto omoni ngai na nzako mwana ngai nazali vrai bogar naza elongi na yo te elongi ya bamakaku elongi ya bakewa elongi ya bambwa yo niangala kata moko boye faux journaliste moko boye okuta kobimela na bulagana kuna boketu amema mutu moko na poto te oyoki ngai bapeuple nyonso ndenge boza partout bolanda makambo ya Mokanga Lonzo te na buzoba na ye oyo kosala wana boketu oyo azali mutu ya mbunda ye azali Nouveau Testament na Europe baza ba Nouveau Testament na Europe ye amema mutu na poto te soki asakani na ngai nakoyebisa ye mutu oyo amema ye na poto etat de producteur mutu ambunda ye na poto abeta concert wapi na poto abeta na Madeleine te abeta na Bataclan te abeta na Zénith te abeta ni part koyayaki na poto mutu ambunda aza kobetaka na baboite bakongolais nayebi kutu boite moko boye seri moko nazalaka wana boye mwana mai mutu ambunda yaki na bobungi balati estring ya basi abandi kobina sundama estring ebimi ndenge ebimaka basi na nsima mwana mai ayebaki te bato baza koseka ye parce ayebaki te sous-vêtement ya basi ezalaka na ya mibali ezali ya monaki estring ya sikoyo ya mibali balatisi ye lokola li Nouveau Testament balatisi ye yango donc naye korépondre yo journaliste ya Mokanga Lonzo kanga munoko na yo oyebi Congo te oyebi eloko moko te ozali Ugandais bajeune na bino bosalaki bako kotiola baboloko wana tu wana ezali bajeune na bino na ye sikoyo pa ya général na yo wana soki Kasongo azali général te Kasongo azali civil azali cadre azali jeune père Jimé azali jeune père Kasongo azalaki informateur ya garde civile na Lubumbashi na 97 nde aye kokoma police mutu akotaki na police wana ezali général oyo soko Raus
oya boma bato ya budu ya Congo ye mpe azali civil azali cadre nyonso mona général oyo ozo kokumisa o général oyo ake kolokota kolanda ake kobotola ebembe ya bato général aza kosabote ebembe ya mutu ya mowei yo benye général ye azali général te tozalaki na bagénéral na ntango ya phase force armée zaïrois dans l'époque na ntango ya Mobutu na ntango ya Zaïre wana ezalaki bagénéral ndenge longo bani général avandaka na bureau un général akona oscorte ebembe ya Rossi Chimanga mpe babandi kosabote ebembe ya Rossi Chimanga nani ayebi te soda nini oyo aza na Europe te soda nini oyo asalaki na ntango ya Zaïre te na ntango ya phase ebembe bapesaka yango honneur ebembe meme eza koleka na corbière etake ozali soda okokata kaka losako okokatela ebembe losako okopesa yango honneur mais lelo boza na armée ya boccupation armée oyo ya biso ezali armée ya FARDC te ezali armée ya barwandais tuti yango lokola rwandais na mboka na epesaka valeur na ngombe yango na lelo baza kosakana lelo na bacongolais parce que armée ezali kotambola botaba bafaux général bakader basipumbu na ye mpo nayebisa bino ntango tokɔtaki na armée soki omoni mowei akufi omoni corbière eza koleka okokata losako ndenge elongo bani fo orespecte mowei oyo akufi général oyo ngai nayepa général Kasongo mbangu oyo ngai naza kokima oyo ngai nakimi mbangu oyo ngai naza kobeta mbangu naza kokima mbangu le eske général wana oyo balabala oyo azali kadere ya kokima mbangu oyo ngai naza kokima ya mipimbwa oza kosakana na armée me mokolo tokosukula mboka wana landanga na bokebi yo mokanga lonzo landanga na bokebi bokanga lonzo yo ozali domestique ya Roger Lumbala okolia masasi tokotala na yeton mbendre moko boye yo ozala kosala kombo nini okosala kombo yo kosala na YouTube eza ya koko na mama na yo YouTube abelobi na toko mpe bakokanga yango yo lobi wa journaliste ntango bakangaki yo awa tomona TV5 elobela yo te tomona France 24 elobela yo te mpo oyebani na yo te oyaka na Europe awa te yo journaliste akokanga lonzo boyo ya domestique boyo ya Roger Lumbala yo yaka na poto te chaîne nini yo olekaki na Danemark awa oyokosala réunion na yo awa okuta na 15 personnes est-ce que tomonaki yo na chaîne ya badanois tomoni na chaîne ya bafrançais tomoni na chaîne ya balema tomoni na chaîne ya baaméricain journaliste ya kwanga na bakayabu nyangala kata mochopi yo manda faka moko nayebisi yo jour na kozwa yo Elisere na motambu na kobuka yo bakoto oyo omoni oyo omoni bakoto oyo na kobuka yango na kobuka yo bakoti oyo omoni bakoti oyo na kobuka yango na kozwa yo nyangala kata mumbafu yo oza kosaka na bato yo anani yo tufi moko apamba moko tobimela wapi yo tala nyangala kata oyo nalia otakolia jour na kozwa yo Elisere na kobuka yo na kobuka bapanzi oyo yo ozi Elisere yo nani yo yo nyangala kata Elisere yo oza nani yo oza koloba mpe bato mpe balingi bayeba na nsima mokongo na ngai bato balingi bayeba na nsima mokongo na ngai yo nani yango koyeba na nsima mokongo na yo nabi na nona seti yo ozalaka wapi yo nyangala kata oyo ya mokanga lonzo oyo journaliste ozalaka wapi na nona kata ozalaki wapi yo nani ayebaka yo na kongo yo
Uganda moko boyo yango. Na tangi komo na Élysée tango na encore. Ozali na kotanga komo na yo ha. Pona pesa o valeur te. Na sa kotanga komo na yo pona bisa peuple congolais ozali occupant. Pona bisa peuple congolais ozali occupant. La nanga na bokebi ni ozali wana. Na sa bisa peuple congolais poza occupant. Oyi ngai. Po yo ozali occupant na sa bisa peuple congolais. Oyi yango. Bayeba na sima mukongo na yo. Nana nga oyeba na sima mukongo na yo. Nzinzi moko ya pamba pamba yo nzinzi te mo. Pese moko ya pamba pamba nyangala kata moko boye. Ozalo babeba komata bani bayeba na sima mukongo na ngai. Nana nga oyeba na sima mukongo na yo. Manda faka moko boye yo. Ziaju na kobuka yo omuli bakoto. Bakoto. Omuli bakoto. Na kobuka yo bakoto wala ju na kozwa yo. Juto kozona peto kobuka bakoto yo. Nyangala kata mumbafu. Tala mutu moko ya nzala. Muta pasi ya utiso na bulagana kuna. Yo za koloba baso na osindaku. Mais yo ozana ndaku étage ya trois étages. Soit le premier étage on pesa moi ça ressemble à la kunati. Nyangala kata. Mbala suka be mbala ya mboyo koseka diaspora mbongo. Diaspora moko te akopesa omongo 1 million wana yo za kosenga muta kopesa ya aza sute omoni 1 million wana oza kosenga na internet muta kopesa ya azali te banda lelo soka bibisi mutu moko kuna o mutu wana za maladi akende kosenga moko pa Hippolyte Kanambo ile bapoto ba jardinier asenga Olive Lembo aza numba kuna o azali chel asenga ye mongo akene kosenga mongo na bopoza wana ba Félix Tshisekedi o azali libumu lokola mosa za na zemi azana matama lokola mutu azana mungu na basaka mungu na munoko akene senga ba opoza na mbongo aye kosenga bana poto mbongo te toyaki na poto wa mutatina biso Hippolyte Kanambe te mutatina biso na poto Mobutu te mutatina biso na poto te na poto yo eza Kabila père ya kufa te toyaki ba mongo na biso poto yede ba famille na biso toyaki poto yede Congo te Congo ezali riche tellement on le bela bato ba oyi ba mbongo ba ministre wana nyonso na ba opposant nyonso bango ne baza ko piller Congo senga bango mbongo ngai nyangala kata moko boyo tozota matuku totia otala mubuti na yo ebiango o sangana bato yo yo sitango na yaki na kina yaki ma commando yo mutokola yo tongo na kina kini mutokola yo nyangala kata moko yo yo bikisa sa yo tala mbendre oyo mbaka sa moko nyongololo ozo mona muto ya poto ayaka zonga me aza toujours na couleur ya nzoto lokola Kagame achangeaka te aza toujours salite nyangala kata solo ya ngandi na mapeka na oyo bolole moko boyo yo yaki na poto na mbonga papa na mama na yo oya kofinga bana poto wao yo yaki na poto oyaki na mbongo ya poto oyaki na mbongo ya poto ya mama na tata na yo yo yaki na mbongo ya occupation wandete oyaki na mbongo ya bakolabo tufi moko boyo nyangala kata otanga biso mutambunda Mutambundo yaki faux musicien. Otanga pe nyangala kata ya mutambundo ya mbunda mema bato na poto mema na li. Ya mema na poto yeba mema na poto. Nyangala kata ba fausse information na yo. Na ba faux général na yo na pamba tufi. Yebita général no ka songoa. Azali tufi ye. Azali kader. So ba tenga général ya songo na o bête réglementaire. Iso doit ba commando commando, véritable commando. Combat sans armes. Soko yena milingo, komona milingo. Soko yena combat sans armes, komona combat sans armes. Oki ngai, mbala suka pe mbala yambo. Oya koleka ofinga bata poto salita mobali yo. Yo za vilain te yo. Oza mafuta ko parlo, yo ko parlo mafuta le longa yo eli. Yo nyanga la kata mokanga lonjo. Yo nyanga la kata moko boye. Oza ko baba tbanyaka na sima mokongo na nana ko na sima mokongo na yo salite mobali kende ba ke kato musutu na yo oza na ngoyo salite mobali o babe omoni
Yoko, tala na biso to la forme na biso. Tala na forme na biso, tala beauté ya mobali. Tala poso mobali yo. Poso lokola makaku yo. Nyangala kata poso nzoto ezali lokola ngando yo. Mbala suka yo nyangala kata mbafu yo. Ona otangela biso bata mbunda batola bokechu. Muta bokechu akinani na kisasa. Ya tonta yena kisasa ba yeba kiye. Muta ko betela bangana la babare. Po bafuta embongo yo. Tala muta zangenda ko lala yo. Mutuna munda zangenda ko lala. Koninga toto baba secret na ye, nazana dossier na ye tout. Oya muta munda zona kisasa. Ngala ki tout terrain. Ngala zaki tout terrain na kata kisasa. Oyango. Bibisa famille na yo. Ndenge longo bani. Bibisa famille na yo mukangalonzo. Nyangala kata mbafu moko boye. Oya pe oya finga batu bana poto yo finga bana poto yo. Osakana ba nouveau testament. Yo osakana batu te yo tala yo. Nyangala kata moko boye. Même na nyila kina ko zo boyi ngo zali wana. Même na poto ha lobaka bomoni oza kolia mbongo oyo ya makila peuple congolais. Oza kolia mbongo yo occupation yango ocha makelele yo. Tufi moko boye yo. Yo oya kina poto mutanzala. Bazu bilamba baza ko pesa yo baza ko latisa yo. Toro moko boye mbaga sa yo. Nyangala kata na zwa yo na kobuka yo bapanzi wana yo. Juna ozwa yo na kobuka yo bapanzi wana nyangala kata yo. Tala nyangala kata yo. Ah. Okozo trangle ma chasse mala moko la mona sa de mort. Tala mbende ko ya osakana batu yo. Yobi Kongo na yo. Yo bundela mboka wana. Nyangala kata moko histoire ni yoko sana na Kongo yo. Histoire ni yoko sana na Kongo yo. Oza kokosa ba yuma moko boye. Ba nouveau testament moko bona poto. Oza kokosa bango yo bundela mboka. Mboka ni yoko bundela ngo yo. Eza biso. Ba combattant ba résistant. Oto la musa peuple congolais le aye ba payer ça occupé par les Rwandais tout ya. Tala nyangala kato yo. Tangu ya bandi journaliste na ye wana. Ozo ba bandi vidéo na biso ba tirer les commandos, ba bandi vidéo ba combattant, ozali ko tongo na mire na yo. Po ba ta poto ba cha yo ka. Lelo okomi ko finga be ba combattant, ozo ko finga ba na poto yo. Mosenzi kene ko saka na bato yo. Oyo bazali ba nouveau testament, oyo kutana na bango na kata komba. Mbala suka be mbala yambo. Soko sakani na kochomusa pina muguti na yo yokinga nyangala kata mumbafu yo. Yo yi mutabe jir ni ozali wana. Yo tala puko yo. Tala mumbafu yo toho moko boyo. Yo bi kolata yo. Nyangala kata. Soko ozali congolais. Nengo keneki voyage wana. 3 fois yo nengo yaka poto wana. So yo ozali congolais. Nde ochanja même kolata na yo. Nde ochanja même mafuta bile longi na yo. Tala nyangala kato yo. Musutu moko ya pamba nyangala kata moko boye. Na bino basi ya poto boye ngala bokebi. Eza basi bele boza ba nouveau testament. Muto wala Élysée kaka oyo. Mwa moko boye. Akomi ko ya ko luma bino na kata poto. Après bali ko finga biso sur poto pona bino. Ba nouveau testament. Basi boza ba nouveau testament na poto. Botika ezali na bino wana. Ezali soni. Ya ko biso soni. Kala ba obanga bana poto ha. Bana poto bana obanga ba kala même ba musicien. Oki yango bino ba nouveau testament. Boye na buzoba na bino ne bozali wana. Mala suka pe mala yambo. Na suki sini wana pona na colère. Pona ko lia mutu wana so na moni. Yo nyangala kato mukangalonzo. Boyo a Roger Lumbala nyangala kata M23. Oyaki na basaki na yo ya matruku na velo na yo. Lelo so ko choma kelele. O basomela rosi chimanga ndako. Yo ko komande ba na poto yo.
ndeko na biso Roger Chimanga akufi mpo na Congo toyebi yango mais akufi mpe ye moko te Roger Chimanga akufi ye moko te bakufi ebele bato nyonso Équateur mpe bakufi bato Bazali mpe bakufi bato Kasai mpe bakufi bato ya Goma mpe bakufi ebele kuna soki yo Elizer soki yo mokanga lonzo wana kende kozwa immeuble ya 3e étage ozala 3 étages ya immeuble zwa premier étage wana pesa mwasa Roger Chimanga abana kovanda place wana après biso ba combattant na ba congolais tokosomela lopango tokosomela mwasa Roger Chimanga lopango koyo osaka na bato te Félix Tshisekedi anani na ye nano mpona kata yo Félix Tshisekedi landanga na bokebi tala niyangala kata oya Félix Tshisekedi bandeko nyonso bolandanga na bokebi na nini nasukisa mutu moko te akosala cotisation ya mongo mpo na kopesa Félix Tshisekedi mpo akelelesa bana oyo bano baza na nzala baza na koshoko na mbujimai na Kananga mutu moko na diaspora pesa mbongo te baliaka biso mbongo eperu boyebi yango na papa na ye Tshisekedi oyo azalaki Baba Escobar mafiose mwana na ye mpe na mama Marthe bamafiose balandi kaka ezaleli ya Baba Escobar balandi kaka ezali ya Baba Escobar mutu moko akobimisa mbongo te Félix Tshisekedi azali kolabo azwaka mbongo ya Hippolyte Kanambe oyo ayaki na baboto bajardinier ndenge papa na ye Baba Escobar oyo akufa mafiose ndenge abelaka kozwa mbongo baza na mbongo ebele ba Félix oyo bayibi mbongo ya makili ya peuple congolais abibisa mbongo na ye akende kolesa bandeko na biso oyo na bana oyo bazali maladi bazala bakoshoko na mbujima Kananga central bazo ba vaccin wana bakende komeka ngo nano mpo ya Chilombo mpo bameka memi na matama na ye wana mpo akonda na matama na ye bameka ngo na libumu na ye mpo Félix Chilombo akonda bameka ngo mpo ba Roger Lumbala bameka ngo kuna na bato bameka ngo na bato ya PPRD nyonso bakende komeka nanu ba vaccin wana mpo bapesa bana na mbujimai mpo ba vaccin wana eza ya poison babanda na bango moko babanda na bakimbuta babanda na bafayulu tu babanda na bango bandeko na biso ya Kasai bapapa oyo baza kuna bozwa vaccin wana te ezali vaccin wana ya barwandais tuti na bamindele bamultinational baza na besoin bapesa bavaccin wana mpo bana bakufa mabele wana etikala polele mpo baremplace barwandais bomeka te Félix Tshisekedi yokanga na malamu tala niyangala to wa Félix Tshisekedi oza ndenge mona Hippolyte Kanambe ayela babota bajardinier na Congo akomi riche Félix Tshisekedi oyo ayaki boteki pizza livreur ya pizza mpe azalaki livreur ya bajournal na babwata lettre lelo ye wana na Congo akomi na ye kolabo akomi na ye mutu munene toye pa ya Moïse Katumbi oyo ya PD Vander ya Thomson na Lubumbashi lelo ye wana akomi milliardaire na mbongo toujours ya Congo botala bato yango nyonso wana bolive lembe nyonso wana botala bango botala bazoe botala bajanete elongi azalaki nango lokola mokomboso elongi lokola makaku janete talelo bakomi bariche na mbongo na biso ya Congo biso kutu tobundela Congo wana kutu tokoma bariche te tolala na balibanda tobunda bituma ya shaba tobunda bituma moba 1 na moba 2 basoda babunda bakoma bariche te tala kolabo oyo akimaki ebembe ya Rossi nyangala kati oyo ya jeunesse oyo mokanga lonzo oyo azali boyi ya Roger Lumbala oyo ayaki na M23 Uganda kokota Congo
Pas contre la M23, a memi velo na ye, na matuku na ye, na bakifunda na ye, pour à contre la Goma, lelo akoma Congolais nzo kazane Ugandais. Oyo, ya mokanga lonzo soke Lizer Tambwe. Totangi kombo na yo. Biso tokoyeba na sima mokongo na yo te. Tongo biso bundai Kongo wana. Tongo toyeba ina kata Kongo wana yo zalaki te. Nga na yeba ina poto, na yeba ni po na kombate. Na yeba ni poto yeba na kombo na yo te. Yo yo nani. Omoni misa na yo. Misa na yo kako bakangaki ye. Oyo mususu soki kombo na ye na luka kutu kombo na ye. Misa na yo bo bakangaki ye. Na boso di kombo na yo boyaka na poto. Ye kutu le bakangaki ye TV5 kutu le belaka ye. Yo TV5 bakanyu na makala. Balesi yo vungulu na makala. Tomona ki memi TV5 le belaki yo te. Tomona ki France 24 le belaki yo te. BBC le belaki yo te. Chaîne ya ba danois, chaîne ya ba sédois, chaîne ya ba français, ba allemand, ya ba anglais, ya ba belge, mutu moka lobela ki yote, omoni to yeba ni na yote. Nani na récupérer, omoni safu. Safu kaka misa na yo. Tango bakangaki ye, na vanda na ndako na ngai, na fungoli TV5, na yoki bakangi safu. Balobila ngo na chaîne France 24. Bongo yo bakangi yo. Pourquoi balobelaka yo te na France na TV5 parce que oza muto oyebani na yo te ozali pe occupant ndenge ozali wana oyi ngai koya kofuto bambanga na yo te vilain type yo salite mobali yo mpo koma propre esengi banika yo na libanga bazwa libanga banika yo tina mokongo na yo banika yo tina elongi na yo mpo koma mobali yo. Tale longi ya ba Rwanda yo Congolais yo. Tale longi nanga malamu, tale longi nanga malamu. E longi nanga za ba Congolais ya ba Bantu. Tale longi na yo Elizer, mokanga lonzo, tale longi na yo. Tale longi na yo, ningo zali wana. Oza longi ya ba Rwandais. E longi na yo na ipolite kanambe, oza longi moko. E longi na yo ndenge mona Kagame. E longi na yo ndenge mona Museveni. Oki ngai kala zoba ya mobali yo salite moko bo niangala kata musutu moko bo yo niangala kata moko boye zila su toko kanga yo toko tia yo maturu na mokuti na yo niangala kata mbafu bomanaka ndenge bomanaka soko ozali mobali yako sala réunion na dani yo kangaka soko ozali mobali yako sala réunion na Danemark na mona yo te kosoto ke na Sweden na Finlande te yako sala réunion na yo awa na Danemark na mona